que mon peuple moi démocratie au quatre écoles biso mozali kotambola malamu tote mon peuple démocratie ezotambola malamu papa na ngai mon peuple ezotambola mais ezotambola na ndenge elongwe te po etambola moi mikakatano ezali moi mikakatano ezali po esengelaki démocratie yango etambola na maponami yango tolengelaki yango esalama bakambi ya lingomba oyo basala maponami tobenga na lopoto commission électorale nationale indépendante CENI abetaki dok misato oyo tobengi na lingala pe malaka linaka calendrier donc ya liboso abimisaki yango na 30 janvier 2014 donc yango akendaki nango epa ba bukulaka na assemblée nationale alobi otala na yereli bino lokasa oyo na bengi yango feuille de route na feuille de route wana na sengi musolo po maponami esalama na tamongo ya malamu na feuille de route na ye wana asengi biloko mine botianga la pona fonctionnement ya CENI botianga la pona opération botianga la pona investissement botianga la pona kosala makambo oyo etali fonctionnement ya maponami asengi mutu aboni 32 millions 322 millions quelque babukulaka bakuna na assemblée nationale bavotaki 166 millions mais gouvernement bimisili kaka 50 millions moyen CENI asala musala ezalaki te ekwei na mai ebeti poto abimisi donc ya mibale alembi te CENI alobi na lembi te abimisi mosusu na date le 26 mai 2014 oyo balobi ezalaki kitendi ya linaka calendrier partiel asengi susu lar bato alobi te bakopesa lar te opinion alobi toboyi yango ezalaki kitendi ndenge nini il faut eza mobimba obimisi kitendi alobi kitendi oyo nasala maponami oyo ya se nati botianga lar na bamwa condition na ye bopisanga lar esimbi te ekwei na 12 février 2015 abimisi donc mosusu alobi mbala oyo ezalaki kitendi grand complet oyo tobengi calendrier électoral global alobi me yango oyo kasi natie baexigent contrainte zomi na misato mpo maponami oyo esalala contrainte wana botianga lar botianga batere botianga boye na bacontrainte nyonso wana tokomi na le 15 juin 2015 ere assemblée nationale mpo oyo assemblée nationale moto ayambaka CENI baposa na ye nyonso akangi bisaka me alobi opesa ngai date critique telle date me asengi mosolo plan ya kotia lar date critique ere bakangaki retard ezalaki ya 150 jours botia ngai mbongo oyo nasoma bibundeli ya kosala yango maponami date critique retard 120 jours bilo date nyonso wana retard nyonso wana ekomi tel que tokomi na calendrier ya misato mpe ekwei il faut bosolo ekwei parce que ekomi sikoyo ebembe lokola ekomi ebembe tokosala nini yango tolobi il faut tokende na maponami mais tojumele makambo maponami na biso ndenge démocratie ndenge otunaki papa ngo ebatimba tomoni ke ezotambola malamu te maponami na biso oyo tobengi procès électoral ekoti na elingi ekota modindu ekotaka na libulu ndenge nini tokobimisa yango yango tolobi boye lokola bantu nyonso balobi na législateur na biso alobi tosala maponami yango na ndenge kitoko mais tant oyo de CENI abanda ozela parce que po osala calendrier il faut biloko mibale ntango na mosolo bokosala yango na ntango yo oti na tia yango sanza boye mais ozala na mosolo te okoka te mais lokola atiaki temps yo mpe ekimi sikoyo mosolo mpe ezolanda te sikoyo nani akopesa mosolo mpo na maponami ya mboka na biso mutuna yango wana papa mutuna nakanisi oza kokende oza komanyola malamu mutuna eza kokende na kozongisa su mutuna na esika wana mbongo oyo ebimaka mpona kosala baélection ndakisa na ekolo monene lokola ya république démocratique du congo mosolo wana kaka ekolo na biso nde ekobimisa to mpe bikolo bisusu bya bapaya bikoki kopesa biso maboko mutuna moko kitoko papa ngo ebatima maponami oyo tobengi na lopoto bapartie prenante banani bakoki kotia poids na CENI 1 gouvernement 2 partenaires techniques et financiers bapaya communauté internationale 3 opposition majorité société civile biso nyonso tokokotia poids mpo tomobiliser makoki
yango monaki baninga na biso ya libanda natunaki bango to beta masolo nakutanaki na bango nakutanaki na yanke ya États-Unis John Kerry le 4 mai 2014 tukutanaki na yao na tobi tozana makambo minene nawa mbongo ezate ba loi texte de sponsor pour exact albité na kupesa na chala na chia 30 millions to ndimi lobi wana pe na kutu utana na woi mama yake awa kaka ya mboka moko nabi mama tozana larte pona kusalma pona tozo pesi la opesi na tuni muninga na ye montraya mota isaide bongo tutina giza komi albe 27 millions oh elongo 30 pour 27 opesi na pesi ba mupe na pesi ba tene na pesi mais c'est no pesi tete wana na pesi po ba beta campagne ba sa luyenge wana zambo moko ya luyenge mais côté aseni azuite seni pe abeti c'était na communiqué na emiseki le numéro 042 na le 7 octobre atindi mokanda bimisi en communiqué alobi mbongo nazozo mbongo te pona sala mapona mina délai constitutionnel et l'équipe économie balai le 9 atindi mokanda sur pas premier ministre ta premier ministre alobi tala état de finance ya makambo ya maponami na mbongo yo gouvernement olingo pesa ngai nazika ka 17% c'est que mbongo ekokite mais gouvernement alobi mais to pesa dollar o to zo dollar ozaki pe 92 millions yo moko ndimaki 92 millions na osaki yango nini sena lobite wana mbongo wana japona ko futa bato ko sala fonctionnement biloko mais ata élection ya ancien gouverneur wa kufaki nkondo nani oya Équateur ko ejalo pona ezingila ke 1 million na 92 millions na ko uzwa 1 million te osala ngo zela ngo tena za monte za moko ya fonctionnement eta o monitala esika tokomi mais sikoy mapona miango tokosala ndenge nini yango nde motuna ekoya esika wana date tope mikolo komi kopusana élection ekosalema tope ekosalema te tope nalingi kotuna epa na te ekoki kosalema tope kosalema te élection ekosalema iyo ekosalama te ekosalama te ekosalama na moya lelo po élection eza neti bilanga mukolo kena kolona bangu ba eza mukolo na okata bilanga te il faut osala bilanga na o débrousser ko débrousser makamba mapromesa nini ko préparer ngo neti o ya 2016 élection ya tata mokonzi na ba députés nationaux il faut to banela ngo kala mais loko tiero to banela loko mokote en aval to sala ngo te en amont to sala ngo te tala siko mikakatano to lobi po wesala mana élection mususu lelo to date nini le 22 et tikati 3 jours to sala élection député de députation provinciale na ba nana zo le bela ngo susu ekatani lisolo ekatani et petit poteau pour na nini seni ataki na makokinyo c'était à ça l'examen élection o ya planifié o bato apesi pe mbongo na bango pour na liste provisoire et bimaki ya ba candidat élection na sala makite siko to sala nini pour na oyo ezo ya mais oyo ezo ya eza pe na ba makamususu pour o sala élection il faut faire na lisika moko kota na nzungu moko ya kitoko nzungu moko ya kitoko to benga na lupoto problématique affiché électoral tata ba mama tala likambo na juin 2014 na mai 2015 seni akendaki na buku na ye et pas babukulaka na assemblée nationale botala buku na ngai yangoyo na ye po na lakisa bino ke naza na larte na ye po na lakisa bino ke naza na matériel nyonso ekosala mate ndakisa na bamituka nyonso seni atikalaki nango atika na 27 mituka or lelo toza na 26 provinces c'était à conclure or tina mutuka moko na province mais toza na ba territoire bongo 142 territoires ba groupement boni ba quartier 8500 quartiers mituka wana ekotambola na ba province na ese ko kapo ese biso mopona na fichier électoral mama ekambo tolobi ba kumu ba lobi il faut totia ba nouveau majeur ba congolais ba komi na 18 ans na mutusu totia pena bande kuna biso ya congolais ba fandi libanda to bengi na lopoto diaspora mais sikoyo tokutia bango na fichier nini wana mituna na tuni bango na tuni classe politique na tuni ba partenaires techniques et financiers na ba to communauté internationale to biso ki to zui ba nouveau majeur to kotsa na fichier o eseni alobi na lokasa na ye 22 alobi fichier wana eza inadapté te tokotia bango na fichier oyo seni alobi na page 23 na lokasa na ye alobi inadapté ezwi bakombo bana Congo nyonso mobima te mpo matériel oyo nakenda kosala yango enrôlement eza kopola
sikoyo tokotia badiaspora bana nyonso wana esika wapi parce que soki tozwi eloko population mpe wana seni alobi inadapté eza biloko nyonso te opinion na opposition balobi eza fichier moko corrompu tolobi sikoyo bandeko na biso oyo banouveau majeur oyo tokotia kuna tokotia na fichier corrompu inadapté eza na badonne nyonso te wana mbulu parce que tokotia eza neti mbuma ya kitoko oye kokotisa yango na bambuma oyo epoli mwana mpe ekopola yango tolobi tokosala nini parce que il faut tolever option oyo ya kozala na pouvoir oyo alobi tokende na élection na moya lelo sans que total fichier électoral eza na mikakatano mingi ya liboso tsali maponami ya 2006 baoditaki yango te balongolaki baoyo bakufaki na baoyo basalaki yango te ya 2011 basali audit extérieur basali yango te sikoyo ya 2016 basali yango te tala baencombrement eza na kati ya fichier wana tobengaki bato ya libanda baoyo tobenge bango na lopoto organisation internationale de la francophonie OIF boya kosala biso audit extérieur batali fichier na biso batali makambo elali awa mais tokokosala yango te na mikolo muke il faut botia biso moi l'art botia terme de référence mosusu l'art ebima tosala fichier wana mais soki tosali yango mais ozwa mikolo lokola boni tela ndakisa neti baninga ya Sénégal tokendaki kuna Sénégal asali ya ye fichier azwaki makoki eutaki na États-Unis na baninga ya USAID atiaki kuna ase 4 mois tala Sénégal bazali 6 millions 7 millions mais biso tala 32 millions ya baélecteurs ekosala basanza boni sikoyo yango wana tolobi classe politique atala toleve option tokenda baponami na fichier oyo ya kopola tokenda baponami na fichier oyo eza inadapté parce que soki tokei nango baliste électorale ebima esika fraude électorale ebima kote ya liste électorale mais soki fichier eza kitoko te tosala boni bamboka mosusu makambo fichier ezalaka te mpo bazalaka na recensement na bango bayebi boye moto aza boye neti biso awa bana mboka soki okei nakendaki poto tatunaki ambassadeur na biso awa bakongole baza boni ese nayebi bango bayelama kaka bibembe so konda ye bakoyeba motana bango mais sikoyo yango eza difficulté papa na ngai ata biso na famille oza kolimbola yango mais namoni mama Sylvie aza na motuna ekotuta ye na motema ndeko Jérôme matondi mingi ya solo obandi mpe makambo ya kobeta sete na oyo etali maponomeri oyo esengeli eleka na bosembo eleka na ndenge ya kitoko ya polele obandi yango mwa kala Ligue nationale pour les élections libres et transparentes lelo oyo so totali basanza oyo otangi wana mpo élection esalema na kanisa lobi na biso 34 mois ose basé na biloko nini lelo part ya société civile ya biso na kati ya mboka oyo tokobomba te société civile ekomi politisée parce que ntango même yo tie bapesanteur to biloko ezotia kilo mpo makambo esalema otangi mbai politique mais part ya société civile na biso lelo balobi eza société civile moko faible eza société civile moko corrompu wapi esika bino mpe bozali oyo société civile eza wapi natondi yo botoni mama Sylvie na sepeli yo moko uti kopesa kombo ya lingomba na ngai tobandaki na yo kala ero nazaki neti ngembo ena banaye makambo maponami na bato mosusu babanda kondima ngo te erwana obandaki kolanda ngai kosala ba reportage ya mosala oyo nasalaka ti na komi sikoyo mpaka mama société civile congolaise eza corrompue te il faut tokumisa société civile na biso po biso bato tokendaka na baprovince epa na biso tokenda bomboka libanda tala ndenge barespectaka biso mama na ngai barespectaka biso mama na ngai napesa yo ndakisa mwa moke eza lufundu te nazwaki avion bainvitaki ngai nakenda maponami ya premier ministre ya Grande Bretagne na Londres Tony Blair akendaki travailliste nayebaki te nafa na avion ekiti communiqué. Nous cherchons tel monsieur Jérôme, société civile qui vient du Congo, à se présenter protocole à Yekozouaï. L'avion, notre ministre était société civile et outil du Congo. Maman Moussala Tozo Sala, nul n'est prophète chez lui, mais société civile Nabiso et la société civile Moko Yabouania. Mais qu'on confonde le comportement avec l'individu. L'individu a dans la caprice, il y a dans la boule naïe. Individu à côté de la société civile, à la boule naïa comme à côté de gouvernement, et ça doit naïe, parce que maman Likambo est bien constitution. Alors moi, nous sommes à Congo, moi c'est à Mobile, il faut jouir, n'a pas droit naïe.
droit na yango wana ngai pe il faut nakota nasalela mboka nakota pouvoir en tant qu'individu soko okoti ndenge wana ozali so société civile te mais bamosusu biso tokembi na mosala oyo mpo tofaire entendre la voix na projet de société ya l'inélite ata ya plateforme nazo kamba a état mama omoni te nulle part tokomi objet ya biso to conquérir pouvoir te c'est pas notre préoccupation c'est pas notre problème c'est kosimba ko faire entendre la voix des autres quelle est la part de la société ndenge tunenga musala ini musala ngo tozo beta c'était maman lelo mwana Congo ayebi c'est élection démocratique c'est pourquoi voter, comment voter, quand voter, Moussalo et la société civile. Moussalo est toujours sensibiliser la population. Parce que le maréchal Akendaki, Outaki 32 ans de dictature, moyen congolais a élection, ils ont nini, a quitté. Tokotaki, Bafoumiso. Tofuni Congolais, on vote, Tokanaki, Bamboka, Moussou Afrique. Maman, Natama Bamboka Afrique, Kosakula, encadré Bang, Outimoganin, Nautina Congo. Ah, il y a solo. Congo a seulement maponami monanité yo to yi makamana musala société civile malamu mais siko yango moni lelo tuzo beta sete ba ndeko na biso population ba konzi na biso ba leader ya parti politique majorité opposition biso to fungola miso total maponami o ya lobby ya 2016 to jimelango parce que za maponami moko eza na mikakatano eza na mikakatano moko ya délai constitutionnel eza na mikakatano moko est to sala ngo to sala ngo te denga na lobaki na betaki sete na maponami ya 2011 na beti seta on a kisasa na lobby tala prédiction ya nganga mayele na kama maponami wana za lufundu te me babenga kangwa ndengwa na lingala nganga mayele na makama maponami to benga na lupoto expert na yebisa ki bango ete maponami ya 2011 ko sala mate le 28 novembre 2011. Il faut tout l'examen en 2012, juin ou bien mars, pourvu que ma technique et ça les réunit. Dans le Bakiangoro, dans l'Afrique du Sud, dans Addis Abeba, le 26 et le 27 septembre, tu as un candidat 11 il y a 2011. Na pas délégué na bango, na yebisek na zwa ki parole na lobby élection ko ça maté yo Union africaine c'est lisabiso. Techniquement et ko ça maté. Tout là, les politiciens, il faut que nous fassions l'élection politique parce que tu as un délai constitutionnel. Si tu as un délai, tu vas kufa. Congo et vous allez les sociétés, Bangonyoso, Bakukufa. Tu y as qui? Babeti campagne. Et Babeti campagne, ma pour le bima. Et le résultat est bima. Tout le monde a dit maman nangai. Sogne. Au moins l'élection est bimi. Va prêter serment. N'a pas conduit un candidat du balai. Or bamboka mususu tokenda so maponami salemi ba to bengi na lopoto courtoisie électorale oya kweya lobby na bengi moninga félicitations komba mboka to na intérêt mboka tokindi oya sei mais pas de biso zaki ndengwa na te même Sénégal a fait ça biso leçon what a félicité qu'en plein déroulement car le jour même a 34 mois oyo pesio c'est basé na nini maman ezalineti ozo senga ngai dans le plan naza architecte naye ko sala le plan pour na sala l'architecture boko kitoko so que vous pouvez payer ndako ne ko yate na lobi somba biloko boy somba bibende opesa ngai autant somba autant na calculer on a ti tande mona opesa ndenge nini wana ezai moi boule calcul na sali na lobi poto commander soki ezai bible na pesi moto ça 32 mois mais na pesi ba indication technique na ba leader na biso na opposition na majorité na pouvoir que est-ce que na affiché ya kopola na maso mapo soki bango balobi token iyo token na affiché kopola toki on prend acte à ce moment-là ba fraude électorale moto si on s'assumer dès que tu assumer en 2011 na lobi na poto soki bo lever l'option que token na affiché qui toko ya sika OK il faut tirer les conséquences il faut on ça l'appel d'offre na mibeko mboka na biso pour faire appel d'offre donc ça la 2 mois 2 il faut tester matériel wana. 3. Il faut former le matériel wana. 4. Il faut déployer matériel sur l'ensemble du territoire national. Maman 2 millions tout le monde qui passe. Pour te déployer MONUSCO, Eranazaki, MONUC, ça qui biso. Mais avion tout ça c'est 75 rotations d'avion. Mais Angola tu n'as pas pareil. Tout ça qui m'a matériel mais tu as quitté tout comme un bakouin quoi mususu na chef lieu pour baser les à la quitter mais déploiement matériel maman et vous avez bon yo moko yebi Congo to comme si on a 26 provinces il faut que il faut que na ba quartier to na 8475 quartiers
mama biloko wana ekozwa mikolo mais sikoyo ere bakotia biloko wana bakosala sikoyo enrôlement opération mibale ezaki kuna il faut bamisa carte ya électeur ya sika parce que fichier ya sika tokoyena carte oyo ya kala te bato mosusu baza bacongolais te bayebaki oyebi yo moko eza mopanzi ntango oyokaki bakiti mosusu ekendaki kote miso kote na biso ya est bayebaki bakiti wana esika ekendaki toyebaki te parce que mibeko na biso eza nini moto oyo akozwa carte de lecteur eza office carte citoyen or biso oyo na carte citoyenne moto oyo banda koloka nationalité nazwi bono kita na fabriqué mpo yango wana ekomaki wenze bakarte wana yango tolobi ere bakomonte carte de lecteur baproduit bakozwa baempreinte na yo mama eza na temps na photo na yo eza na temps ere wana bakosala mais enrôlement wana ekosala santa moko te sur l'ensemble du territoire national tokosala ndenge basalaki awa bazwaki na 2011 ere basalaki enrôlement balobi tozwa baprovince oyo eza bato mike to bananayi bakongo Maniema na Équateur. On a planifié, c'est né à l'obéi, ça 3 mois. On a la prolongation, 15 fois 2. Pour ça, la prolongation, 1 mois. Au lieu de 3 mois qui étaient prévus, c'est ça qui 5 mois. Mais maintenant qu'on va déployer sur l'ensemble du territoire national, maman, Talemi Kakatano. Parce que Rwanda 2011, de mon acte passe. Pour donner le matériel qu'on a quitté. Togo n'a pas de matériel à Togo. Togo a des sacrifices matériels, mais bakiti wana to sali yango omoni ba mwa wana ezoki de mama poto koma na ndenge wana mais na pesi indication na lobi olingo sala ndako mama chianga $500,000 pona sisa musala na yo na kama eza mingi bon ça ça dépend de vous donc ça le ta mwanda ndako ya muke $120 $120,000 non ça parce que yo olingo 3e niveau mais mo wana ekokate mais c'est à vous de tirer les conséquences. Ndeko Jérôme Bonso, tolandio penza na bokebi, utalisi penza makambo oyo kocha kokoso na makambo maponomi. Ozongisi biso kututi na 2011 oyo betaki sete bayoka kiote, mais maponomi salamaki lokola esalemaki wana. Lelo lisusu ozongeli. Po talisa lisusu bobangi na yo, po so totali pana mikanda na otomoni te élection ko salema tam susu na août 2018. Lelo beaucoup ça ni une société civile pour penza politique indima makambo beaucoup loba tant dans le politique natali mingi côté opposition au balobité makambo tam su yo ko loba ya onde kumima na glissement siko yo bino bo ça ndenge pour convaincre kaka majorité te mais mingi opposition o eko boya elobi 2016 ekolekate esengeli maponomi seulement armeni bozana o beaucoup tia penza maloba nini bokoloba na bango biloko nini yo kotalisa penza moto azane politique alinga kina maponomi po andima makambo nyonso oyo sena babuku oyo mama solange na tondi o botondi na mutuna na yo tozali na makoki ya forcer politique majorité opposition ata pouvoir ata mukete awa nazosala neti nazotanga évangile na komi sango mope parce que sango te évangile alobaka oyo ezali na mato ya koyoka ayoka ozala motema kondima andima alleluya amen tokende ozwa nzoto ya mwana nzambe tokei kozwa nzoto wana parce que sango oblijaka moto te ndima yango napesi ndakisa wana nalobi tala biso nyonso tolobi tokende makonomi ya kitoko mais tobetaki poto na 2006 makile etangaki bacontestation esalamaki 2011 tobetaki lisusu poto ya makasi parce que na mokili il faut kozala te ozala échec mais lembalo oyo échec mbula ekoya il faut améliorer au passé kozala la stratégie mosusu ya sika po esimbi te na 2011 selon yo siko eloko nini ya sika komema po esimba maman esimbi te na 2011 mais 2016 eloko ya sika eyali boye tala neti mosala oyo tokotia bandeko na biso diaspora il faut tout recenser bango il faut toujours liste na bango na Amérique na Afrique na Asie na Europe maman isa musa parce que ko boye la bande ko na biso te za ba il droit na bango ndenge ba mboka mususu mais biso to za kakatano ko biso temps yango to lobi boye stratégie na biso eza ko lobi na sali neti muntu na sali analyse na election na mesa na beti CT na beti sete pour na l'accès na 2001 na beta sete ndengwa na bondi makite 2016 na zo beta sete bondi mate etali bino siko to lobinini pour trouver solution parce que le local calendrier na yimsa ki c'est na bisa 3 doc na yimsa nyos beti poto
calendrier électoral global les petits photos les deux en matière moko ba kutia ngokuna na katite ata lelo na seni okay kuna osala bata seni ba komolala parce que basala ni instrument oyo ba yimba zwango net buso nango ese poli balali mais entre temps tango ezo kende mais si quoi lobby yo ba bon arrêtez de janvier février na yo tia mosolo na yo tia là bo ça l'élection et vous allez trop tard et ça n'est pas malade on toza malade au lieu banda déjà na bakit au banda ba examen ba soins médicaux yo ka le dernier jour ba no tia ba no zo surcharger mutu yango to lobby boye pour na biso to mi ba que calendrier c'est poli fichier électoral est poli moyen tout ça le mapone mbongo to senga exacté matériel lo parce que ndingo so lobby o tia ba sans belé to ko tia ta 6 mois ta 3 mois mais ce que tu as reçu tout ça le matériel mais le poro na yebisi bino rapport c'est né bilisi le bien sur l'ensemble il y a ba mitu konyo ça na 27 véhicules ba moto vélo sur 30 moto et loko moko ya que le long na ko banda musala na ngana matériel le bien qui a pi biloko on peut kenda puis gestion pe bino pe société civile boza ki pe wana est-ce que botala makambo ngo penza na bokebi po biloko neza biloko somba mai na misolo oyo gouvernement bimisaki esengela ki te ba batela ngo malamu po eko mateke toko sala ba élection mambule ko le kamera lo kwa toko zonga la biso sima évolution exacte abimisi le rapport na a pesa ki ba toba kuna le 12 juin c'est Assemblée nationale ça yango débatté pour tout na matériel nyoso ekenda ku yapi osaya na ngoni rapport na yango 2016 c'est ni apesi rapport yango depuis le 12 juin parce que c'est ni azoze la senga clarification et c'est pas timbonga lobi la zila rekoka kité na zaki 17% gouvernement lobi na pesa là 92 millions osaya na ngoni tala siko tukomina ping pong électoral ndembo ya maponami gouvernement atindi seni atindi mais il faut bâtir la communauté internationale yo peut penser combien batindi il faut bâtir la mission population est-ce que sensibiliser qui peut tout ça la collecte en bon na opposition est-ce que ça peut musala pour yebisa ba population to pesa bon il y a yo majorité est-ce que ça au sala qui lobbying pour mobila récolte pas seni tala madinga Amérique na yo na autre yebisa ko ba lobby ya ba mbongo ba pesa seni te ba pesa biso pour na biso société civile tout ça en éducation civique électorale et ça pour na ba déjà problème à confiance déjà problème confiance c'était tout na mibeko la loi oya seni ba lobi seni soka sali makamna ye il faut cour de compte que ko auditer parlement ko lo ba seni yo ba pesa 92 millions de ministre na biso ya économie lo baki ozu 92 millions ça y na nini on futa ka ba 92 millions ata élection mo ko sali ngote mais la biso batindi audit sala la makamuni no sali na la oyo soka sali mbeba balo ba tie luboko yango na yisi mama musala ni tozo sala tolobi tomitala na vite na miroir total et donc nous toko sala parce que nyoso kauki mais le temps tozo beta masolo makamutu temps ezoleka au moment de tomber dans chambre février parce que na étude na ngana yisa ki bango ke soki to leki octobre novembre décembre ici janvier février na mongo na yepo basa l'élection dans le délai aux embrouilleurs parce que maintenant question c'est quoi c'est dire la vérité à l'opinion que nous n'avons pas eu l'argent pour organiser les élections dans le délai comme c'est ça polele on a poissa que tous ma coquité et pas gouvernement pécité et pas communauté internationale n'a partenaire technique ou pécité parce que vous avez partie prenante dans ma problème na biso population opposition ou mobilisation qui population te basa la là basa yo majorité fait au sein de l'autre côté na gouvernement si que toye manzembo ya délai constitutionnel il faut tirer les conséquences parce que l'année prochaine nous devons voir les réalités en face. En 2011, que c'est techniquement impossible d'organiser les élections. Mais tu as des people, tu as fait chance. Parce que tout ça, tu as seni. Yo, ça m'a connu pour le peuple. Ça m'a connu pour le peuple. Il y a un peuple, le peuple a s'approprié dans ma campagne, approprié mon candidat ou à volonté. Donc, connaître sur sa aventure et à débattre l'électoral en 2011, maquiner dans le sud en 2011, totale réalité en face. Solution que vous avez. Solution que vous avez. Beaucoup de beaucoup de mboka et kopesa nini ça peut tozwa otobeni na lopoto consensus électoral solide et un compromis politique et ça résultat il y a l'isolo kobeta l'isolo mais les lorsque on voit l'isolo l'homme na mapona minengo ezo pesa demain na 2016
ce qui est salamité et le qu'on ne sait pas et ça confrontation et confrontation mais il faut tout précéder au confrontation pas l'esprit n'a pas tout bien la bataille bakutana sika moko yango na mutuna pe baninga États-Unis baloba tuna kinga Jérôme solution eza nini et Amerika ko salmi ko na bino ba bi Amerika ko seli sabiso de na yebsaki John Kerry de na zo yebso madame Sala a yebsa biso a faire comprendre bande ko na biso ba bingi dialogue likolo était donc to kutana sika moko to na dialogue to total ndenge ni to jubelé maponomi na biso parce que avenir est vraiment boulili. Merci. Moi, la mboka Jérôme Sombote. Mbote ne Eliezer. Obi kitango zolo bawana ngana zomona ndoki moko azolo kabakongoli. Na sens ya que Seni président ya Seni azowuta na société civile. Isaka Kabini. Et puis Jérôme Bosso azoya lokola mutuka ya anti incendie ou ya biso ya Kishasa et yaka 3 heures après événement. Ba tout oyo basala mibeko to ba législateur ba yi politique et ba vandi ils ont donné un délai au maponomi bazali bakoti kosala et koti kosalem ezas considérer que na délai wana Seni en tant qu'organe technique ezali kobongama na délai wana pona kopesa batu maponomi na ngonga o wana alors que Seni wana quand même, je sais que principe moko lobby un peuple sans question, c'est un peuple sans réponse. Mais quelque part, nous avons yo ya kopesa biso makambo ya ba 34 mois pour na kobongisa maponomi. Boni bien que ozo pesa pe ba révélation moko boy. Nous kande pour na organiser ka maponomi ya gouverneur, il faut $1 million. C'est que baya yo ya Seni balia galar trop. C'est que oyo ba wuti ko organiser à ko remplacer ba membre ya bureau oyo l'Assemblée nationale na Sénat ça pose problème wana ezaka révélation pesi biso yake donc pona ba voter gouverneur balongwa kaka na Kinshasa wa na ibi matériel yango ba komema te ba ke na Équateur pona maponomi $1 million ibi pona nini nazo tuna mutuna il y a un flou na ibi te ce qui est complicité ce qui est nini premier ministre a na cour constitutionnelle mbongo ezate ya organiser maponomi cour constitutionnelle balobi ok mbongo ezate 2 jours seulement après un membre du gouvernement Bati Lukwebo abimi alobi mbongo ezali topesa ka Seni mbongo maintenant ozo ka Seni au fonctionnement ya bango fonctionnement on a évité ceux qui va consommer combien olobi calendrier na bango beti poto bien que calendrier beti poto mais fonctionnement ezo sale makaka dans un pays où to quand même chef de l'état qui a diminué makambo na ye ya budget ya fonctionnement ya présidence pour na makambo misusu ko kakotambola mais Jérôme Bosso tango ozoya awa ozoya ko ganga faiblesse na bino société civile o boza capable ya ko diriger institution wana d'appui à la démocratie o ba pesa bino ko kamba to ezanini parce que le délai est là ya que to sali maponomi na 2011 mususu ya ko intervenir na 2016 na katikati wana 34 mois na yo oyo et kokaki kokota te pour que tozo maponomi ya bien natondio botondi ndeko Eliezer mwana kolo lupango ndengo zotuna ngai na zandoki nganga mayela za ndoki nganga mayela za ndoki tout comme nganga kisi nganga mayele za ndoki kindoki na ngai na sali boule na ngai na sali calcul na sali d'actualiser ngo na lobby tala ba sanza ekoki poto sala eloko ya kitoko kindoki na ngai ezaki te que na imposer butu na lobby tala yo moto kozwa décision yo majorité opposition pour partenaire technique et financier potala ndenge makambo ko musalama mais lelo lobby biso batozo kamba Seni eza lingomba président ko zala kona lingomba balobi yango eza lingomba moko indépendante mais wana nandimaka te po ndenge tobenganaki wende je docteur Daniel Ngoyi Mulundawa azaki déjà investi opposition na majorité balobi bango nyonso iyo bakenda po
bango baza à la base ya débâcle électoral babenganaki bango na tuni indépendance na biso wapi yango eza institution na biso ya société civile ndenge ni bobengani moninga neti bobengana mwana balabala mwana basali mpe mosala monani babenganaki ye lelo olobi bozalaki wapi tozali eza système c'est un organisme seni azodépendre moto créaki seni aza nani parlement moto compte rapport selon mibeko législateur akolande compte na parlement loba parlement mponi olalaki seni atindaki asengaki mbongo 322 millions ovotaki 166 millions gouvernement mponi opesaki 166 millions te parce que ekokaki mpe te apesi 50 millions sikoyo seni akomi kobelelaka nazwi kaka 17% na mokanda na ye alobi nazwi 42 millions gouvernement alobi est ce que oosibie 92 millions ozwaki mokanda na ye rapport na ye mosusu seni tozali nango ozwaki 92 millions ekomi ping pong mais rôle ya société civile azotravailler dans un système ya maillon neti maillon ezotourner un individu ne peut pas influencer parce que le règlement de l'intérieur tobenganaki seni ya liboso mpo na nini parce que bazalaki na organe supérieur likolo na ye te bureau ezali organe de décision de conception toti assemblée générale ya seni bakutana bango nyonso décision eleka te efandi sikoyo eza responsabilité ya toutes les parties prenantes ya makambo biso ya maponami lelo tokomi kokenda mbongo na tuna limbisaka nazo revenir na exemple wana parce que avant tere mama wana Amerika yambaki ngai na lobi me yo mbongo lobi opesi société civile kasi ko seni na utu na ambassadeur mbongo musuna yebisi bango boluka mbongo po popesa seni asala musala na mama lobi lelo octobre boluka ngo mbula nini parce que ce décembre le ki mama mbongo ana servir na iloko moko te omoni la resate gouvernement lobi la resate bakote pe la resate sikoyo to kindoki nini magie nini miracle nini ata lelo ndoki leze na ye kofanda lelo nanda kozana eloko moko te ozana nyongo na ngai ata na betio ata na selio nini ata na tino bakala ofuta mbongo wana te eza réalité ndenge ofanda na lobi sala donc homme politique congolais aza neti mwana azosenga papa na ye fonctionnaire alors papa soba voiture ngai pena kenda na collège na voiture ayebita papa na eza fonctionnaire mais pour il faut papa somba voiture et ça n'est pas politique allons aux élections dans le délai que ça soit gouvernement majoritaire allons dans même communauté internationale mais qu'est-ce que vous avez là bongisaki pour une élection ils étaient on a bongisaki eza converser mbongo na caisse ya Seni Jérôme Bosso dans le sens que nous avons suivi tous quel que soit le débat au Tokosala, Toyoti quand même un membre et un gouvernement, ministre de l'économie Bati Lukwebo. Alors que chaque mois, le gouvernement est versé un bon compte à Seni. Au Seni, jamais quand tu connais le fonctionnement, combien il faut mais Seni passe à PC preuve de que Jérôme Bosso a télémela qui malubana ya ministre. Ouais. Oui, na batisika moi mukina na mukina ya ndekoloze. Makambo la ki ayebi makambo la te ba pesa épreuve que ministère a versé kambo mi connaissance na caisse na ye. Place wana balobi selon mibeko mboka na biso maponomi salemi na 2011. Donc et sengati que déjà à partir il y a 2012 Seni azali ko jami solo ezali ko uta epa ya gouvernement azoza misolo pour organiser dans les délais élection parce que la réflexion on a ça finalement démocratie en gona ciment nous avons eu les élections il y a 2006 avec imperfection et tozwaki il y a 2011 avec quelques imperfections ce qui to sali il y a 2016 to sali neti to sali pas un pas en arrière to baki si 3 ans wana na kati 3 ans wana ezaka bino société civile boko se retrouver pour boza na Seni bozolia mbongo ya fonctionnement pour organiser l'élection ya gouverneur $1 million boko mema nini na ba député ngo baza combien en tout cas ezokamwisa biso et puis à part bino société civile oyo ba société civile o ba kolia mbongo na Seni ezande ba membre ba politiciens ezala ba député o ba kozala na parlement ba maponomi salemi na 2011 donc et sengati que déjà à partir il y a 2012 Seni azali ko jami solo ezali ko uta epa ya gouvernement azoza misolo pour organiser dans les délais élection parce que réflexion on a tokozongi ça finalement démocratie en gona ciment na ndenge yake nous avons eu les élections il y a 2006 avec imperfection et tozwaki il y a 2011 avec quelques imperfections ce qui to sali il y a 2016
tosali neti tosali un pas en arrière tobakisi 3 ans wana na kati ya 3 ans wana ezaka bino société civile boko se retrouver po boza na seni bozolia mbongo ya fonctionnement pour na organiser élection ya gouverneur 1 million de dollars boko mema nini na ba député ngo baza combien en tout cas ezokamwisa biso et puis à part bino société civile oyo ba société civile oyo bakolia mbongo na seni ezande ba membre ba politiciens ezala ba député oyo bakozala na parlement bao baza na gouvernement ozomona te ke makambo nyonso to wana ekokaki kosalema pression okaki kosalema na début déjà ya mandat pour que na suka mandat ma problème ya ba moyen se poser te natondi yo botondi ndeko Lésière naza d'accord na yo parce que gouvernement a lobby 20 millions il est pas seni siko na buku na lokasa na ya lobby nazo senga séance de clarification siko nani akoyebisa bato po to zo vérité nani Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale a une commission il fallait dépêcher la commission na CENI parce que CENI est une institution publique et côté privé est une institution publique parce qu'ils vivent dans le monde de l'État il y a contribuable congolais il faut trouver la vérité mais dans le monde il y a des lots débat autour de ça là si autour de ça là n'engni trop ma coquille pour tout réaliser des décisions dans le délai constitutionnel. Il nous reste 2 mois, novembre et décembre. Surtout ce mois-là, politique à l'hôpital, on a un fichier à la sécurité, on a un fichier pollué. D'accord, on part aux élections dans le délai constitutionnel. Mais si on a un il y a un lobby, sur ça. Non, il y a tripartite entre CENI et opposition majorité. CENI qui est dans le coma. Na éviter ça ne bakoma balobanga na lingana comment c'est na comment électoral muntu azobela ye moko yebita lobi ko kata moto yo ke ne pas essayer to ye para kalandi azana nguli susute moya asala ba doc na yo eza susute et tikali mwanda mo je suis d'accord avec vous mwanda moko na ya fonctionnement et rémunération mais opération électorale bati côté financement peut bati côté pour bazo ata ba matériel exact mais il faut ba tonga nzoto so moto zo sali foto nganzoto priorité to mizoto to ni batima otimwa ndeko Jérôme papa ko na tuna mo muke kaka tamso ko éclairer biso muke na koti muke na fichier électoral to mona ba to mo basangana kana Fatima balobi pété ba expert internationaux ba yaka pona ko tala penza makambo afficher na landa ki mo ba conclusion ba travaux na bango balobi te fichier angweza na bien tant mususu sona za mabunga ndeko bonsoir alimbola mais oyo nga na yokaki yango wana mais yo telemele yango awa okoloba te bino bomoni te fichier za malamu te oyo bazala kuna na Fatima na bazaki pe ka société civile mama makamba mampodemeza net makambo ya sida betuno se tombele la sida mais pour passer le diagnostic ba yeba ko za 0 positif OK na muntu azo yemba sida te OK ne pas inerbe salanga examen muntu azo yemba sida inerbe yo inerbe te mapona ba mangumbo ya ba société civile zo sala makambo élection inerbe bato wana makele wenze na makele wenze te bato ba ya le fichier za bien ba imperfection ba lobi na le poto makele ya wenze mama mais fichier za bien bato ba uti poto bato OIF organisation internationale de la francophonie ba ko sala audit externe et ba jimela ki fichier na biso ba lobi bazou échantillon moko à 10 millions de lecteurs bazou 450 000 doublons so ba elaga ba lobi tete o ils affiché moko ko fane la bien la société civile est un problème au Burundi problème de société civile est un parce que société civile on va panzama on va sangana kuna société civile mais solo vraiment to boité ba yo bengi ba makelela wenze parce que ba ko pesa avis technique avis technique c'est ni a autre pesa wa et ba pesa ki batu nyonso seni alobaki que asana matériel biso yebaki que seni ataki balo biso ba pesa ki ko na bango avant mais makokolanda te mama nanga po avis technique ba pesa mutu ba sali mikanda mama bongo basali mikanda bapesi penza basali ba rapport final bapesi siko ndeko bonso atelemeli bango na telemeli bango te mama eza nani vérité te ndenge baninga ba OIF basali rapport na bango balobi ekokite il faut fichier ekoya bato mosu po balobi ke yo zo rouler na compte ya pouvoir parce que biso yeba ke glissement makambo politique lelo l'activité ke glissement et ani technique bato pe sengel balandelo ndeko Lésière abengi ndokiawa Obokondima, expert technique proche de la majorité. Parce que yo ya wape olobi sous
solution dialogue impératif dialogue politique dialogue oyo ozoloba eza o dialogue au chef de l'état bandeli consultation to dialogue oyo ozoloba eza dialogue oyo IDPS na bato mosusu bakosenga ekambama na communauté internationale. Madame maman nangai Sylvie dialogue eza eloko boko te bana na glissement glissement technique oui ya solo na yo 2011 na glissaki 2011 na glissaki na liaki na 2011 na lobby 2011 maponami ko sala matin il faut que na on a 2012 na komaki nani lokasi makina le 29 mars 2011 na kendaki na Addis Abeba tozaki na bango parce que tuninga moto ya kitoko bango nyonso bazo boya dialogue bango tozaki na bango na Addis Abeba bango nyonso bango tozaki na bango na isaki bango toke na maponami te bopeta campagne te tozele toke na 2012 jamais toke na kam sikoyo maponami ya kopola résultat te yango na lobi mama ngai na pesi analyse na ngai soko rencontrer baninga opposition ou bien majorité ou bien pouvoir d'accord musala na ngai yango nazo sala musala nazo beta PCT après 2016 na kubeta CT lisusu parce que elle tokenda na maponami na mama tozaki na réunion na ba Thomas na siège à l'Union européenne beaucoup ezaliawa na yebisa bango nous avons tous échoué aux élections de 2011 nous devons négocier. Nous avons tous échoué. Même vous aussi, communauté internationale, vous, en tant que partie prenante, vous en tant que partie prenante, Yopé ou échoué, qui est l'ambassadeur de l'organisation internationale qui a CV que Nazaki n'a pas en 2011 na Congo. Son, Moutoro le Bangote, Yangon Lelo na lobby, Tala, Moussale Utsoki, Nafsali le poto devine Nangai. Pour basa la ndenge ni maponami ko salama. Lelo bako ndimate na kanisi, mais après 2016 bako ndimela ngo c'est que lelo o ya 2011 bako ndimela que Jérôme Ozaki na raison. Na forcer mutute. Dialogue ozoloba. Dialogue kitoko. Dialogue mama pesa ngo ata kombo ndenge ni kombo ni mais les satellite que bana Congo bafa na mesa bamitalana. Na patronage ya chef de l'État to na patronage ya communauté internationale oyebi te bato mosusu balobi ke soki chef de l'État bakoya te bamosusu balobi ke mpo na ni communauté internationale Congo ça fait lelo 55 ans tozali indépendant toza pays souverain bana Congo basengeli basola makambo na bango bazwa makambo bakongolais zo basolution na bakongolais bango moko jusqu'au dialogue ozoloba eza modèle oyebi conférence nationale souveraine bamosusu balobi Mobutu aconvoka ngo te Mobutu aconvoka conférence nationale. Le cas du dialogue, c'est le président de la République qui convoque. Là, personne ne peut lui dire le contraire. Du moins, tu as déjà une expérience. Et tu as une city. Tu as un comité international d'accompagnement de la transition. Gouvernement, pour rassurer tout le monde. Mais pose l'inclusif, oui, dialogue. Et si à toi, on appelle ça, et ça là, on a pas de paille, on a quatre. Toko mesika wana mama. Soki le bana Congo balobi, moto yango nezoya. Retard tozo buluka nani ba débat parfois inutile, mon temps ezokini. Maponami toko sala ngondeng toko adresse ngondeng poto échéance délai constitutionnel et les cabistote. Mais si on sort tozo sala embrouillement, ba embrouillement à débat, le temps passe. Le temps coule. Et demain, qu'est-ce qui va se passer? Parce que bazo signalé biso que to komi presque na souka, to komi na souka vraiment à émission. Mais place nazo ka moi souci muke, na bité ce qui biso ba congolais za kindo kitu ezani nyango. Dans le sens que na seni bino société civile bozana kati. Majorité bazana kati. Opposition bazana kati. Makambo ko tambola kakate parce que nazo comprendre te. Nazo comprendre te bisika nini tozokeni. Eza la matériel outi ko bimisango na rapport ya seni. Azo déclarer tout que akenda ko somba ba pareil ya kala. Ba kiti ya kala donc pour là. Mais quand nenge to lobi ko tonga nzoto. Batu bazo sala musalate, ba calendrier nyonso beti poto, bazo la pongi, mais moko ya fonctionnement ezo bimase ko bim. Ezo bimase ko bim. Mais faut comprendre parce que tous ces problèmes là devraient être résolus au sein de la CENI où toutes les composantes bazana kat. Eza la majorité, eza la opposition, eza la société civile, binonio surtout bozana kat. Et puis pour na reçu qui s'appelle balobi tozana souka. Point de vue na yo eza nini? Toyoti que mwana mboka Apollinaire Malumalu akozala remplacer na mwana mboka Corneille Nanga. Azala société civile, ce qui société civile. Oui, quand même, a une expertise capable ya komema kopesa
oyo ba congolais ba cause expertise toyoki ndenge eutaki na réunion ya ba confession religieuse balobi baponaki ye kota baza 8 confessions religieuses mais 7 baponaki ba majorité minorité baninga ya catholique babimaki yango na lobi ndenge nini batata milimo basangana esika moko bango mpe bakende na vote bamosusu babeti porte babimi c'est que bakelelaki elimo santu te akota avant bapona motu oyo aza na consensus il fallait bakelela elimo santu ezalaki na bango te parce que baninga mosusu bakei nani ake église catholique eza neti na Nations Unies ezalaka moni soki omoni motu aza na poids na ye yo oza na droit de veto Amérique grande veto oza na droit de veto oyo mosusu oza droit de veto te neti biso tozali catholique aza grande puissance veto protestant oza na droit de veto soki okoti na baréunion moko na baninga mosusu embrouillement tia veto bloqué mais sikoyo souci eza nini crédibilité confiance parce que abemalmal oyo ayaki na bato ayaki crise de confiance ekotaki na pona maponami pona institution et puis pour na animateur Osunga biso pe auti sorti à l'église catholique ça comment on va se retrouver encore dans le nouveau ce qui va remplacer Manuel oh nous biso to côté na modindo ete to beta c'était pour na élection na seni na ba animateur baza na confiance mais siko le lo catholique abimi abeti piololo est-ce que ye Corneille Nangaa boyebi parce que neti biso awa biso bapanzi sango biso toyebi bino bakolo société civile bino ba membre ya société civile est-ce que Corneille Nangaa parce que ni photo na to koti même na ba Facebook ko luka toyeba na Google to luka biographie avant que to ya émission critère ezali famille biologique famille biologique ya des critères mosusu ekoti wana balobi auta nord Kivu bamosusu mpe balobi ke Monsieur la bende mutu aya naye osunga biso comment catholique tantôt Monsieur la bende mutu aya naye tantôt Jean-Paul Nemoyato mutu aya naye tozo comprendre comment catholique ekoko bima na moment bazopona mutu ya bango tuna banganga nzambe yango na lobi ere bakotaki na lingo bapona ye bapona ye babengaki elimo santu bazaki na elimo santu te parce nzambe alobi oyo ya kotonga ndako sanke ezolakisa déjà flou yango eza mwa flou na biso mpe toyoki yango kamwe ndenge nini catholique alobi ngai nazo reconnaître mutu boye te sikoyo erase na répété nazobobetase te mais so catholique aboye candidature one ekei ndenge nini puisque catholique aboye bao baponi ye banani baza 8 voix c'est yango nalobi batata molimo mpe bakomi kovote qui sont pour bazalaki 7 baza pour contre l'autre abimi alobi ngai na kuna te nakei na ngai nakanisaka yango wana akei majorité démocratie ezani la majorité non ndeko Jérôme tokomi na suka motuna pe ya suka nakanisi Sylvie Bongo akolingisa ngai toza wapi pe population asala nini po lobi wana ba politicien bayebi ke mbongo ezali te po tosala ba élection siko tosala nini po nyonso na ezali ko embrouiller population po na kotinda bango na mobulu kotinda bango na makambo ezanga tina yebisa biso tozali wapi tatango ibatina na lobi boye tokomi na suka mulongo tozali wapi tolingi ke bana mboka nyonso tofanda esika moko tokota na dialogue to dégager consensus pour na total to recadrer maponami na biso tolingi tosala maponami neti ya 2006 makili etangi bato bakufaki bato baconteste 2011 ndenge moko 2016 totala ndenge nini tokoki komitala parce que lelo soko betise te tozalaka mboka moko Congo toyokana to trouver consensus compromis pourvu que totala maponami yango ndenge nini yango wana olobi ndenge tokuti koloba makambo ya moninga oyo bauti kopona toti yango mpe na kati ya dialogue total comment toko dégager consensus niveau ba animateur ya seni ya sika na niveau ndenge ni seni ko kamba na yo pe parlement o pa total ndenge ni est gouvernement atinaki mbongo kuna obi atinaki mbongo te na communauté internationale total ndenge ni bo mobiliser pe mbongo bo toke na mapolimi na délai constitutionnel mais soki bo pesi yango te ko ya ko yemba délai constitutionnel o pesi le ko te wana za distraction bo to courage pour bo yebisa biso pour lele que maponami e ko sala mate parce que mbongo ezate balandi babolingo na koliki ya teto kosuka wana soki masusu makozala tokozanga lisusu kobenga ndeko ya biso Jérôme Bosso te po te alimbola masusu natondi botondi Solange Kwali mpona nini te Sylvie Bongo
pe ndeko Eliezer na oyo nyonso topesi pote population bakoka bon kozwa ndimbola polele na mazali koleka na kati ya mboka pote toboyi lobi ezala basusu bamemba basusu na nzela ya mabe kasi tolingi te moto na moto asosola yango tozala kosala baémission na lokota la lingala mpona lelo tokosuka wana kasi totondi mpe ndeko ya biso Jérôme Bosso oyo azali président ya l'INELIT mpe coordonnateur ya AETA oyo andimi mpe mbela ya biso bino banso boboto bozala na bino botikala malamu.